MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Les amis, par cette vidéo, on a interpellé Baboti au Burkina Faso église. Faites très attention. Nabi Sarabatu, Burkina église était pour pasteur Azali et Bogar Topé, Azavia quartier Topé. Message à te akaba et ba monsel nzamba solo na message était pour na moni batna ba commentaire te ba enseignement ya ministère alléluia et ba enseignement te en réalité dans l'homme c'est l'esprit beaucoup beauté à repentance beaucoup beauté à sanctification neti tata wana mais la vérité c'est autre chose car il est écrit dans le livre de Timothée qu'ils auront l'apparence de la piété mais régner à ce qui en fait la force. Tika moyibi, mais mo moyibi monene. Tika kindumba et mo kindumbiste. C'est ça. Puisque le diable se déguise en ange de lumière et se ministre en ministre de justice de la Bible. Je crois dans 2 Corinthiens, chapitre combien déjà 15 ou 13, quelque part. Voilà. C'est ça. Et bande oba bolingo. Comme ça, tu partages dans des moko. Abana ressemble à la chapelle des perdants. Abetenga li solo le bi grande dame et zala na ndo mobile mo na kombo Daniel batubele ba webaye et na banda luana ndiko wana zala moniteur et kodim na chapelle des perdants. Alors bon ba organisation ba sala ba célébration ba Shilo wana ndiko kenda Nigeria bizarrement azonga des fois des moniteur et kodim Aki Nigeria aye kozonga 3x3 ndenge nini ndeko wana bandeko ba bolingo abanda kosala Monisco ko filma bana ya batu o ya ba ekodim kosala ba pratique bizarre pour une roteka ba vidéo wana na Monisco quand ne bana bazala bana musu bazala éveillé mwana moko abeti solo na ndako na bango ke mama tala et mokambien asala nga boya simba zizi azora ba image tala bandeko et alerta ba parents ebele ba tomboka ba ya ba la garçon la mabi on est là Daniel ayako comme tout plus tard Daniela les frères akufa azamo na bandal ba tebele ba boye ba lisolo ba boye ba parce que ndeko betelenga aza mwana ya bandal et faites très attention na bana boke bana ba église bo une rokota. Église, nous faisons église, il y a des synagogues de Satan. Comment expliquer une célébration et organiser une église topée, une célébration, programme et prière, hein? Tout ce que vous voulez. Bizarrement, il y a un terre à changer. Après, on pratiquement bizarre, compliqué. L'église, au besoin, est belé, et bébé et initié batou, et belé, et des orienter ma vie il y a batubele oyo et malheureusement misus basi ba kufa et dommage bisika ba kei bazana bisika kimiate parce que na tombe repentance et zalakate na tombe repentance et zalakate tu vas beau crier implorer du secours en vain c'est maintenant ou jamais conscience c'est ça là. Oui, solo il y a pauvre Lazare na riche tant baké au-delà riche azolela alobi permettre nga na kindeko yebisa ta bandeko nanga to pena bisa Lazare yebisa bandeko nanga ba yebisi bandeko na yo ba prophète bazakuna ba tei ba sali bazakuna sinzili la gardienne du temple azakuna azaku tei ya mikolo nyonso bandeko na ba kolanda ye babongola mitema yoko to komi malheureusement moi osali lokoza susute ndeko kolinga te koma trop tard ndama fungolela nga miso a révéler yo atalisa yo akangola pa bikisa yo. Faites
très attention avec l'église. Et ça, na prophète moko auti kokufa na Angola, batu ya Angola ba ebiye. Bano benge ono sopai, ce qui veut dire notre père. De quoi avant kufa, a sali vidéo à tout beli, a beti li solo, comment est-ce qu'elle se retrouva occultiste. Donc actuellement, entre ciel et terre, a koufi occultiste, mais il était pasteur. De quoi na ba âge ya ba 8 ans plus ou moins. C'est un enfant oyo azaki na grâce akomona ba vision akolota bandoto kokokisama. Sa maman va lui confier auprès de son pasteur. Mosala nzambe mwana ngao azana grâce azana don encadré pasteur azui mwana azaki vraiment merveilleux comme on a pasteur nzambe qui utilisé ba révélation ba prophétie ba vision tala vision de prophétie pour révélation tende moto confirmer mosala nzambe kaza nzambe parce que Satana alobaka pe amonaka pe ayokaka pe milimo ya piton esalaka pe miracle elobaka pe monaka milimo ya mai prophétisaka pe toyebi lisolo ya mwana mwasi na acte des apôtres je crois na chapitre 16 wabanda kobelela bantoma baza bato na nzambe. Paul a eu révélation, c'était qui Paul ou Pierre. Paul a comprendre que molimo wana ezaki ya nzambe te apamela yango il créa maman un scandale, mais ce que cette dame disait n'était pas fausse. A maman no lobezaki mamba solo mwana kosepela du coup epesi pour ça ayebisi pasteur nakoma lokola yo napela bana komona ba ange ba apparition ba ange Bandeo Babolingo, les petits n'avaient pas 12 ans, 12 ou 15 ans. Moussou, je crois 12 ans. Pasteur a été Bongama. On a minuit, puisqu'on a Kendaka, pour qu'on a le Roland, il était idée avec un Mossal et Nzambe. Mais même pas grand maître, les petits sauvés va ça la voyage astral. Soit pas même physiquement. Pour pasteur a été grand maître qui au moins a un cadre linga comme le colon grand maître a été oh ils en possible mais conditions à kamoko il faut sacrifier maman na yo azaki orphelin le petit au fait il vivait pas avec sa maman certainement il était orphelin parce que na témoignage na bana ko ba soki papa na ngazala na bomoi marambo tamsunde komela nga été ya bomoni bandeko ko bokola bana baboti mi baleza tellement important. Wana dossier moussouto kangi parenthèse. Et à l'obi non jamais. Ma mère est simbaté. Loba bozonga moko. Pauvre petit. Quand maître est d'accord, il n'y a pas de souci. Au sala nyonso, au papa wa salaka. Miracle, tu vas prophétiser. Mon aba ange. Mais à âge 30 ans, tu mourras. Ok, d'accord. Parce que kuna so choqué. Chemin de non-retour. Basali deal. Malheureusement, c'est comme ça que quelques temps après a émergé et a commis a souki a commis 2 fois 2 parce que comme on a écarté à ça on est moi si et miniature ya mwana commis 2 fois 2 bon bien kabutaki nde na yoki paraîtra bala ki abutaki et moi j'ai un moment là mais ya motu ya lobara lobi bon envie à kate, bon envie à kate, bon envie à kate. Faites très attention. Bato badie m'a dit, bato je vois, j'entends, je vois dans mon esprit. Boké bana bato ba je vois dans mon esprit, j'entends, je vois. Localise-moi. Bato makambo belé. Surtout ba prophète akatanga. Nzambe bandeko epesi pasi epesi mawa ndeko yo aukotika biso na fin ya année passé botu na bato Angola ba kobetela bino lisolo na kobetela bino yo ke na ko confier mwana epai ya prophète pasteur machin balandela mwana ebele ba obebisa bana ya bato 2 ans passés na TikTok awa
molobeli ya ba mama abeta lisolo ya mwana moko ya moke ba parents na ye babengaka ye na Kinshasa mwana moko ba plus ou moins 12 ans ba BBC pas un prophète connu et suite na vidéo prochaine. Et la famille n'a pas continué, n'a pas continué la vidéo à pour na kebisa baboti église nous ces églises au Kennedy au confier moi na nous pas pasteur nini na ba no beta li solo plus ou moins 2 ans passés 2-3 ans passés zo ke ba 3 ans ba 2 ans je crois molobeli ya ba mama comment il s'appelle no liandi quand de ba no pesa ba dossier la voix des sans voix abeta li solo moi na moi mobali ba plus ou moins 12 ans mama na bango abenga kaye papa ta mambo komeli ngai nga ko mobola famille pauvre nana mbongo te nana olandela nga dossier nana kosunga ngai to kenda ina justice mais c'est compliqué nzamba komisa nga bisika zo mema ngai nzamba komisa ngai to kamba mboka Kongo nzamba kosa grâce a kosunga nini basambela na église ya Geldi eza na YouTube mambo na zoloba prophète Geldi mwana ya Geograce Mwenji ya prophète Geograce mwana na ya molimo mama prophète asingaki mwana bakota ne mabundeli soki ya 3 jours soki ya 1 semaine parce que mwana za na grâce nzama kosalela ye mingi kenda na mwana tant babimi mwana kokanga motema te ya bisi mama mambo prophète asalinga na obosa na rango te j'ai dit kongulu taka mwana ya batu na sima na uto osela bino mission ya mwana mobali oyo pedolo yo bula matadi dauphin au bebisa bana bato ba mineur na bisa ibino étoile boyoka ro azana étoile aura ya bana mibale ezala wapi c'est par le derrière ya moi César na matrice ya moi mbale ezali par le derrière ya moni bato ba pratique mabe ba ngulu taka mibale na sima na rezo accès ne lokwana asala mona bato mobile muki ya 12 ans ambassade. Malheureusement la dame mbongo ezalaki te dossier wana esilaka lisolo la nière. J'ai dit prophète, j'ai dit mon Geograce Mwenji maman na solo beza na YouTube. La maman veut parler nga mona sali la mo émission na chaîne na ngai. Bana ebele ba baby na ba église. Ba parents ebele ba kenda na bana ba église po bana ba batela bolenge. Effectivement, na nzela ya Nzambe mwana ko batela bolenge malheureusement bakanisaki bonzambe ezalati. Bana ebele ba déflorer ba mwana ba église na ba prophète. Bana ebele ba tche ba zemi na ba église na ba prophète. Bana ebele ba initier ba mwana ba église. Lelo bo mwana 20 ba prophète, ba jeune prophète. Ebele bazana appel, bana grâce mais malheureusement na ko bima na ko beba. Pourquoi? Père spirituel a des gens occultistes. Du coup, Azu a initié. Bango le monde la trabatouge. Kabal et BBC. Bilingue BBC ban et BBC ba jeune et BBC ba salanzam et BBC ba pelé BBC et BBC. Boke babisi ka boko mema bana. Non soupa ba initia e bon mon prophète. Mais maman me maka e pour encadrer parce qu'elle a la grâce. Yaya que l'église est bien mais 50 ans la qui sur l'église ni okende. Ezala na éveil, ezala na écoute parce que moto aka moto. Lobby mabeko kota obima. Oui.
Nigérien, bato mabe, ba Nigérien bolimbisanga ba baloba lingala. C'est vrai, exception ezali. Mais na makambo ya molimo makambo ya Nzambe na Afrique, bango nde bato ba influencer ba nation misusu. Yango bomoni leo na Congo, ba prophète ebele surtout o ba beba wana. Balinga ozwa ba modèle ba Nigeria batanga ba bomba batatana na pusana tanga mote. Na otobeta le solo ya chapelle de perdants awa. Mais ça parmi les églises influencées ba tebele ba ministère ebele ba pasteur ebele ba jeune ebele. Na ba 2003 son na bosanité. Na opia bino na ba référence bokene ko se renseigner parce que bino bozala yelo konya sur lokota. Na bandal, comment on appelle ça? Ma campagne, Kamanda. Ils ont la descente Mokoana et Kendatina et Bimana Saint-Luc. Je crois, bateau Baébi Kinshasa va comprendre. Et tant ils ont l'église, il y a si que Bima et Bandara na Bakayao, na bandal. Et il y a chapelle de perdants. Ba pasteur on a bana olala, bana ovanda quelque part. Na ma campagne wana. Na adresse on expliquer bino na ebisi bino. Muko musuna ba minuit. Ba bimana chambre na bango so penda ko bana ko futela. Na cercueil. Sko ba sentinelle ba moni. Alerte ndenge zalaka ka Bagi ou la chef de quartier. Chef de quartier, ça a tata moi mon coussé à Morega. Juste avant descente, on a nda kunezala wana. Tata mo kolondaku oyo Saddam mwana Mobutu abana olinga botola bato oyo bayebi bakoyeba disolo nezana ba fleur ebele kitoko boy. Tata mo Morega mo coussé tata mo za matata sinon ndenge ba betela biso disolo. Tamba yo la musai. Ni auto ba passer wana ba kina ba yebetela ba porte. Selon ba mo ba kantia ka ke non ba bomi mutu ba ke ko kundai. Cercueil boche wapi ba me mama ba passer à chapelle de perdants ba kenda kota mai na se. Ezara cercueil à mwana. Ya size à mwana. Tata na biso bango fungula bino moko ba fungula ba kuta ba popi ba poupée bana ba bitendi. Tata na biso bango ya mo ba mai kana mama ezala te. Bana ba ya kosaka na kosukola koto yo. Le bino bosali boye de façon que eloko yo tango kochola bana popio ba bima comme ça bana na ba lokota po boma bo sacrifier milimo ya bana. Il y a ba cérémonie, il y a ba rituel. Et puis là quand ça tantana mais puis no bo ba pasteur. Comment ça va pratique à boye? Tata na comme les chefs de quartier kana butuana ba benga molo lopango place bato na bana kovanda ba lobi ke no bato ba kovanda soso ate ba benga na bango sans préavis bo kende ko vérifier li solo oyo parce que bino boza bato tembe nde ba église bo benga ba église nzamba azali ba pasteur bo benga ba pasteur bato wana ba influencer surtout mambo tali molimo spiritualité église mabe makasi na mboka na biso Congo. Nde on a biso banda ko yemba wa kufara na accident. Ami moko ayemba rapé a ebisanga bi mère, frère azala na e bien. Tant que ça la voyage na Nigeria zonga, placement comment compliqué. Balobia salara cadeau na moko ba chantre na ye, soupe apoyer lamba soki ya nini. Indi kona le karambeka, c'est comme ça la famille. Basaka balopika ndi mwana bango akufi po asali bongo pa Kolanda Nigeria mamikolo utoleka ba mipepe ya sope ba mai ba no sope ba na makolo so ke ko pangusa ba mfuto ba ni Kolanda ba kena ko kata yo ba Nigérien to mona ba image ba lo ba anglais de ba ko kata batu Kongola zala toujours complexé bali bilanda la na makamba ba paya. Yon bon ni le lombo ke baby. Comment mboka ba indien, ya ba nzambe ya ba indien. Donc congolais influence nyo so libanda ya monde ya zwaka.
bizarrement même na ba fête ba congolais ba ba mo la ta lokola ba indien culture ya bino culture bozu bocho mo pandi pour no kotaka na ba. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban.
les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.